Non. Balandi à www.palasangwa Congo là tout ça la matanga mamboyo vraiment moninga malamu ba bagena tanga pasi mama na biso moi témoin ja muke so za nango koloba makasi nana pe makoloba te naza na émotion otu bozo tuna nga nazo koka te mera dor nazo koka te fe ngai pasi makasi alek navandaki na ye akuisi na ngai tofai bambula na ndula akufi et puis eza pasi mi mpo na nga na eloko na koloba ntuka nazokoka te na émotion makasi mpenza makasi ya makasi somo lilobe yali moi témoin ja muke ndongo ba mamboyo papa nanga nana makambo ya lobebele te parce que nana susi makasi ya munene ezwi biso mais naokoka te na mpe na liloba koloba te car son âme se repose en paix. Merci. Vraiment bayebaki mama mboyo malamu mingi mama koloba te mama azolela passe na motema mama Christiana kwasa mama Christiana moi lilobe yali oyo zanga te olanda bandeko partout vraiment so lilobe yali okoloba mama muke po esala biso moi bien na mingi aloba te tozanga na pasi aye mpona mambo oyo atiki biso boye eza pasi mpo tocomprendre te nde tozokufa ebele na poto tozoyeba phénomène yango te vraiment mpona komona mambo oyo lelo azala na biso te tozalaki ne samedi atekeli biso kuti babiloko tosololi wana bongo abeli mpe te akufaka boye eya pasi nayebi te ayebaki mpe nzambe me nayebi ke nzambe ayambi ye place azali ke son âme repose en paix bata poto bata Kisasa bata Belgique ya mboka nyonso mambo ya tekela bango biloko ebele bayebaki te me bakoyeba bango a partir ya internet. Merci Edino. Merci bino bato bolanda image oyo bomeka pe ko partager parce que bato mingi baza informé te bayebi te vraiment mama la biso est-ce que tokoyeba programme ezoleka ndenge nini po toyeba soki bakunda mokolo nini nayeba programme sinon surtout programme eza boye tozali ati jeudi et puis tochange salle mosusu tokokende bakokunda ye samedi et puis bakunda na Panthère na cimetière Panthère bon ce programme c'est ça après cimetière tokende na salle eloko na eloko akoloba mpena makasi te mama oyo bozomona ntango mambo oyo akata ye motema ye azalaki na ye azobina te mpo na esengo te me eyosala ye émotion tellement yango bozomona ndenge azobouge boye mais mama nakolinga moi témoignage ya moke kaka parce que yo moto koinforme bato ndenge mambo oyo akufaki tozalaki esika moko na mambo oyo azalaki yaya na ngai tovandaki na ye tomesanaki na ye en tout cas azalaki ya moko alingaki nga makasi partout tobandaki kozalaka nga na ye na église bisika nyonso tu kaka nga na ye en tout cas eshoke nga makasi ndenge abelaki tobandaki kokenda mpe na ye l'hôpital tantôt na konotika ye na l'hôpital bisika nyonso tu nga na ye bon esika aplikaki crise ebandaki moka vendredi azalaki na ye bien abimi mponaki nosalisa baexamen na ye bon kozonga-zongi ake mpe kosomba biloko na ye na Carrefour asombi biloko na ye kozonga-zongi alobi te napemisa nano nalala nano moke na mpona naza fatigue nga na bi bon lala alali asenga biloko akolia na tielie ale kobima kaka akende mpo nasala akende na douche kozonga-zongi kokwea mpe nabengi bapompier moto azongisi molimo kaka na maboko na nga azongisi molimo en tout cas eshoke nga mbala liboso mpona namona biloko ya bongo pasi mingi pasi na motema
passe. Vraiment, merci. idolo atikaka bandeko na ete idolo alandi vraiment lelo susu tokutana yawa na liwa ya mambo yo idolo vraiment babio leader ya mboka vraiment moninga malamba yebaki na tanga pasi na moni yo pendo landi vraiment moi témoignage ya moke mpona mambo yo ndenge oyebaki ye. Ouais, mambo aza pile ser na biso pile ser na ngai ser wana azali ser moko bien naza na bachaîne ebele akabela ngai so atalika bapeti na ngai idolo omona apesi ngai bachaîne babiloko olata pambapamba to wana ozala ne bien ntango nayoka esango na yango wana esalaki ngai mpe bien te yango moni ngai nalelaka na bato baolela yo mo oyebi ngai edino image yo mo oyebi donc motu no nazalaka na ngai yango moni nayevandisa baser tolela na bao baolela ndo moni ngai na mpona jour teke o samedi moko boye bato batondi mpona olakisa forme mpona olakisa banini te tala un bon mardi tovandi na biso na bamama na bayaya navandi na ngai na bango naolela na ngai ser na ngai tokomaka koya matanga so tomoni plein yali eza boye te idolo bango bakomaka koya matanga so bamoni plein ezali so bamoni samedi bato batondi biso yaka so bongo te biso koma oya na biso neti mardi moko boye tovandi na baser awa tovandi na biso wana fo tuna bato wana bakoma oyaka matanga so bamoni baokunda samedi balati baveste noire balinete balakisa matanga bayaka yango boye nde biso toye matanga boye na semaine boye bato baza te ovandi ozopesa mpe ide ozosolola mpe bayebi ke le patron leader ya mboka ye moparapara na osololaka nde nasolola makambo baser tu voilà quoi. merci leader ya mboka babi moninga malamu bayebaki na tanga comprendre tokutana epai ya kwasa nako comprendre te donc nasikika ndenge wana ya mama Gisèle yo mo tosolaki na tout à l'heure à travers bino nde bakoyeba ke mambo yo aza suna biso te soki bomoni video oyo bomeka kopartage yango mpo bato bayeba sango epanzana ezalaka ndenge wana ya simo mwa lilobe yali kopesa bato mpe na adresse na nde tokokutanaka tout ti moko bakokunda eza pasi naomona likambo na oloba te franchement donc eza pasi donc liloba na oloba eza te donc vraiment franchement eza pasi ya trop toyokaka eser akufi atiki biso donc nayebi kutu nazanga bamo nazanga baparole nayebi kona koloba te quoi donc désolé ça. Programme ndenge ezali awa mama leki atikaki biso mokolo ya vendredi na pokwa asalaki crise donc tomemi koro ya mama na Montreuil mpo na kotala koro ya mama ekozala jeudi à partir ya midi jusqu'à 17h comme ça tokotala koro ya mama lilita ya mama leki tokomema yango samedi na église oyo ya Château Rouge oyo epai bamemaki mama Pauline. Après wana tokomema yango na lilita na cimetière ya Pantin. Donc awa tozali na salle ya Romainville de lundi jusqu'à jeudi. Donc nayebi kututika na olobate parce que là elle était ma mère. Ma copine je ne sais pas. Atikinga parce que je na bano parler tous les jours. To bano mona tous les jours. So razana urgence il m'appelle. Ma dossier naïe, c'est mes enfants qui faisaient ça. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là, donc vie doit être je ne sais pas. Elle m'a amené partout. Pour les lovamana comme la foi. Elle m'a amené à l'église. Mercredi, on était ensemble. Elle m'a dit, hey, Barbine, j'arrive. Noko, parce qu'elle m'appelle toujours Noko, Noko Nazoya. J'ai dit à Leki, à mon niveau, on a travaillé nanga. Il paie la zosa musala. Oh. Ma Barbine, d'une maman boya Leki, à lobby singate, puis à Leki, à taille sur Akei. Peut-être qu'elle est fatiguée. Vendredi, vers 18h, si je ne me trompe pas, Samy était terminé de Ripanama.
Pendant 2 heures, j'étais là. Je voyais Sami Ndenge Telemi. Je faisais aller-retour. Mais je n'ai quitté que pour la Mamboyo. Je quitté vers rue Poissonnière. Là, on avait 20 heures. Je suis allé dans rue Panama. Quoi? C'est Mamboyo. Je ne peux rien dire. Donc j'étais abattu. Donc, je suis mais vidéo Anna. Maman Pauline a créé. Ça fait même pas longtemps. Elle aussi. A Kenekandengwana. Parce qu'avec mon corps, on entend tout le monde. Pour l'engagement, le bicara qui nous paie bien. Elle était fatiguée. A Kenekopema. Merci beaucoup. Merci bomoni kolela maman na biso vraiment azalaki na ayebaki mingi ayebaki malamu mingi eza passe na motema mo Je peux pas. Vas-y parle un peu s'il te plaît parle un peu ne pas le ressentir na motema parce que kozanga mambo yo na yo eza tout munene. Donc elle était pour bonsoir. Franchement, naïe vraiment la makasi. Mamboyo, si je compte bien, naïe très bien par rapport à Naba de la biso maman. On était ensemble jeudi soir. Nezalaka, une femme courageuse comme d'habitude. Mais vraiment, franchement, tous les amis qui ont battu. Même ça, on est revenu par rapport à Maman Pauline Nzonga il n'y a pas longtemps. On est revenu encore pour Mamboyo. Donc, franchement, Maman Boyo repose en paix. Franchement, tout le monde qui est trop. C'est un mardi qu'on est venu ici. Ma courage. Maman Boyo. Franchement, vous avez moi, vous avez monté à Malamou. Place au Kenzamba Yambayo. À fond la porte, surtout avec ta fille que tu as laissée. Franchement, Mamboyo, nana miya golobate. Na kwa kolela pour parce que veut dire que naza na émotion parce qu'on était jeudi ensemble au Koufi vendredi, aujourd'hui on est mardi. Mamboyo repose en paix maman. Bonsoir. La famille à Mamboyo biologique, la famille à peuple congolais nyoso la possibilité me condoléances dans un souci mingi bana yoka histoire oyo sala ngai char de pour toujours mambo ser nanga otozala na ye alobala ngai ye petit nanga kiso nazomela ezopesanga wa liboma nango batungoli mais kitaka sunga bosunga nayebisi parole na ngai nasenga bia mambo oyo eya nango makanisi oza no bien wana azokumba mutuka akumba fasila gare na ye donc nani eloko aloba te mpo na ngai namoi toyela biso kaka ya biso basentiment moko voi kua nani vena econvaincre ngai te parce que namonaki mambo na ndako ndenge alali nde afiniki ye mais lokola namona na sekei te mabeli mpe bakotisi ye te nandima nanu te mais yali likambo oyo ekomelaka famille nyonso mais nasengi na famille ya mambo biologique courage mwasa ndongo courage oboni idolo buman wana aloba otiki ote yeyo idolo
atiki ba activité surtout pour la yo am ka weekend bon quand on a moché n'est pas ça bon malaise mais c'est bon toi na matanga mambo yo awa lelo to bandaki banda lobi na salle lelo tozali awa biso nyonso famille ezali awa toza na 92 rue Docteur Para 93 250 Romainville. Donc tozali awa ti jeudi tokuna mambo samedi toza biso nyonso awa nde tovandi famille awa bon bato bazoyaya bamosusu bayebi nanu te me bakoya na bango kaka tokunde samedi tozaka na mawa bato nyonso tu bazolela kaka bon totalaka ndenge tokosala. Keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so mutakufi ba na liboma ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto